Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Nzambe aboyi kobo, Nzambe aboyi kobo, Nzambe asengi to balana, Nzambe asengi to balana. Via kindumba mawa mingi okomema bokono na ndako. Ebele bakufa batika bana, bana bakola ba orfele. Pona ikobo. Keba sukali benda ka diabete pona ikobo keba koseke bongwana ka kolela o pona ikobo mama keba esengwe bongwana ka mawaye Nzambe aboyi ekobo Nzambe aboyi ekobo Nzambe asengi to balana Nzambe asengi to balana via kindumba mawa mingi okomema bokono na ndako ebele bakufa batika bana bana bakola ba orfele pona ikobo keba sukali benda ka diabete pona ikobo mama keba koseke bongwana ka kolela o pona ikobo keba esengwe bongwana ka mawaye. Bien-aimé dans le Seigneur libota na Nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé Nzambe apambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense tant tu yakaboye, toza fort, toza puissant, parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que Yesu akufa ki pona biso. Oh bien-aimé, azoki masumu na ikulusu bien-aimé masumu na biso nyos. Oh ya ndimeli ya bikisami, yango tozaka ne sengo po to limbisama, to bikisama. Quelle grâce, ndamatali na se. Azali fiko fi aponinga, aponiyo, aponiye. Mais kuna poniete na sepelate mawaka po ba poniete yango baka ko finga biso bato Yesu akufela. Oh bien aimé ba umba ba pasteur te ko pesa bango ba mbongo ba kosa ka biso na ba dimi makozaki na loi ya Moïse ba kosa ka biso bazo ba témoignage ba ndoki et comme le lubanzambe. Oh bien-aimé, Christ nous a libérés. Au Kangajena 20 jours. Au Kota retraite. Au Salabo. Yambo kina misalate oni. Bazo kosa biso ba indo. On a bato ba yile kele biso ma yile bandeko biso moko. Balandeli ka église catholique ba bakisi pe buzoba na bango. Oh bien-aimé, Lamuka, nous sommes forts en Christ. Christ nous a libérés. Kangamande na Jésus-Christ. Bando ki ba kokote, bando ki a famille, bando ki a quartier, bando ki a ba collègue, bando ki a famille, bando ki a monde physique, monde spirituel, ba kolonga yote, parce que vous en avez Jésus-Christ. Ndo ki a kolongo te zate po kanga rajen, lukuta, ezate po pesa bandi bona lukuta, mais soko kanga mana Yesu, o tambola kana sainteté de vie, ndo ki a kolonga yote, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bomoni ba photo, bien-aimé, te kolobela yokatem nabiso. Que dit la Bible? Que dit la Bible à propos du mariage? Que dit la Bible? Bien aimé, avant na bonde là, avant de passer la makomi, bon moni ba photo, il y a Karine Mokonzi na mobali na ye, il y a Antoine na chanteuse na ye, pe troisième photo ezali souvenianga na molongani na ye Mama Chicha. Bon, donc ezali bato tozaki na bango na mokili. Pourquoi tu as un sujet oyo? Ben beaucoup yoka makambo tokoloba. Beaucoup yoka makambo tokoloba. Pour to tali na ba réseaux sociaux. To moni ba insulte. To moni pe ba encouragement. Alors biso to yesko na Bible. Ndenge to sikibino. Et c'est que Satan zali, il faut te mettre Jésus-Christ. Et c'est que ténèbres moulile zali, il faut te mettre mwinda. Et la lumière c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour te éclairer batou. Tout le monde a ma beza wapi et puis bolamu wapi. Est-ce que ma bezali to tika to kima yango? Mais si ka bolamu ezali, il faut te soutenir yango au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé avant na bonde là, bon mon équipe vidéo mon asala ki lobby, il y a sœur Nabiso Moko oyo monte boujakié na France. Bien aimé na senga ki na bino bo pesa biso suite ya mwana wana. Merci na bino nyonso bo pesa biso suite ya mwana wana, misusu bo bengi. Miso pe bokomeli biso que sœur na biso wana asatika ki mokili et pesi pasi yango na moni ki pourquoi to garder vidéo wana parce que biso ezali quoi son d'alarme et que quoi alerte moko
mutu moko aza na pasi, mutu moko tomoni na métro, ndeko na biso congolaise, aza na métro, azo senga 1 euro. Oh, yango toaki na son d'alarme, yango na sengi na bino, bo pesa biso suite ya mwana oyo. Soki toko ide pe financièrement, soki toko ide pe na ba prière. Mais hélas, tozu ba message ke ndeko sa tikaki biso. Et puis si pasi, et puis si mawa, yango na longola ki vidéo, na longola ki vidéo, pour peut-être ba famille bazo bata la vidéo wana et ça la bango so passe bango na sunde ko na bango, parce que nous ba na nzambe, to ça na motema wana ya mawa. Voilà. Vidéo nezaki pona ko pesa conseil na bandeko basi pe bandeko mibali, obokanga makana ba camarade. Peut-être camarade mon pas na misala mabe ko bebisa vie na yo. Peut-être besoin ba parents ba na misala mabe ba ko bebisa vie. Combien de ba parents ba bebisa vie ya bana bango. Peut-être pe yo moko na bikota kota bisimba simba ko bebisa vie na yo. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Ba msusu na monde ba commenter bolobi stress iko ebumaka pe ba bien aimé Satan ba stress wana ba nini bien aimé za makambo ya Satan. Omona muto komi perturbé, omona muto komi bien aimé za makambo. Omona zangi kimia. Qui met à Jésus-Christ. Et on te longoli vidéo. Ndeko na ça tika ki mokili. Azwemba nzembo nzambe na pasi azwemba nzembo nzambe. Oh nzamba zo molimo na ye. Nzamba zo molimo na ye na kombo na Jésus-Christ. Ba nguna na ye, basa na ba marche pe na ye. Soki liwa na ye. Ezalaki na maboko ya batu. Batu wana nzamba kutana na bango na kombo na Jésus-Christ. Mais na pesa kombo na ezade na pesa so kombo na ye. Na sepeli kaka mingi ndenge tolobelaki yango. Voilà. Et puis c'est passé, et puis c'est marrant. Voilà. Voilà bien aimé le Seigneur, to kobondela pour to côté na sujet na biso lelo. To moni photo ya Karine Mokonzi na mobali na ye. To moni photo ya Antoine na Cindy. To moni pe photo ya Souvenianga na sœur Chicha. Bien aimé nazo bondela après to passe na makomi to décortiquer nini to koloba wapi to kobeta fimbo. Bien aimé to bondeli au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa merci. Parce que nous avons télémisa biso papa. To loba ki nyonso toko mona, nyonso toko yoka, toko bimisa na poisa, na bitu moko kaka, ba na nzambe ba bikisama. O ba kangami na luyenge, o ba zali na distraction, o ba zali mosika na nzambe. O soki ba kufi bongo, ba kumona nzambe te. Yango toza ko ya ver bango. O papa toza ya ver bango, po te ba ya ver you. Ozo tinda biso, oh comme ba simple instrument na yo, to beta son de la trompette, po ba ndeko na biso, oh bazana zigzag, oh bazana bouluyeki, oh bazana kubunga, bazonga na nzela papa. Yango tiketi message yo nzam, et ça misala na na bomu yabana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, vérité de vérité. Ah, bien aimé, Hosanna adresse bien. Ah, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de reva. Uniquement, pona bateau yeso kufela. So que so kufela yote, owe ko finga biso inutilement, owe ko tonga biso inutilement, et puis nzama ko beta yo. Yango to lobaka, bandeko ya biso te. Kotala no biso te, poko tumbuka. Ah, vérité de veri. Révélation de reva. Alléluia. Bien aimé, Hosanna adresse bien. Oh, ça n'adresse bien. Ah, pembe na pembe. Bien, vous en a balabala ba Yesu. Simplement, c'est quoi? Le Père a envoyé ton frère pour fungolayo au nom de Jésus-Christ. Bien, maintenant, dans le Seigneur, tu bandi message na biso. Tu bandi na affaire Karine Mokonzi na mobali na ye. Tu boy tout tanga comment mobali na ye. Azane na makambo ba réseaux sociaux te. Tu boy tout kotise na makambo na buzoba. Voilà, na buzoba ya réseaux sociaux. Voilà. Beau frère na biso azana kimia. To pesi mboti na kombo na Jésus-Christ. Bien aimé, to bandi na affaire Karine Mokonzi. Après to kokota na affaire ya Antoine na Cindy. Après to kosukisa na affaire Souvenianga. Bien aimé dans le Seigneur, na Chicha, sœur Chicha. Bien aimé dans le Seigneur, na kena verset na msa liboso. Nini to koloba lelo, chicote koza wapi, chicote. Bien aimé, je prends mes lunettes. Et je essuie mes lunettes. Je suis mes lunettes, bien aimé. Et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, dans Hébreu chapitre 4. Non, Hébreu chapitre 13. Bien aimé, soit verset. Hébreu chapitre 13. On a verset 4. Et j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales, exemple de souillure,
car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Bien, mais pourquoi tout un mariage et pourquoi tout un verset oyo? Verset Nzamba zo biso boyo. Que le mariage soit honoré de tous. Bien-aimé Nzambe apambola libala. Abakisa libi et le lit conjugal exemple de suir mbeto libala. Oh bien-aimé, muta se bali ako kende susu na mabete na kobote, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Bien-aimé, pourquoi natangi verset oyo? Na moni ba réseaux sociaux, bazo finga Karine Mokonzi, bazo finga mobali na ye, bazo loba n'importe quoi. Bien-aimé zama bimingi na oki pasi esalinga ipasi. Bien-aimé chaque wanga tona yaka na nzoto te na yaka na molimo. Nzamba tininga kende ko beta son de la trompette. Bien-aimé tango Karine Mokonzi azalaki mobali o mabe, bo sepelaki nango. Na mondi bo sepelaki nango. Siko koma abali bokomi ko finga ye. Bo finga mobali ne mabe, bo finga elamba mobali ne mabe. Ah, yango bino ne bo latisaki bango ukoma. Yango bino ne bo pesaki bango mbongo, baseleli mbongo ngo biente ukoma. Eza motema mabe, c'est la jalousie bandeko na ngai. Oh bomona kina moko abalaki awa soki grâce temo. Beleme bo sali ba video, bo fingi bango, bo choli bango. Tiba ko kabwana na ebite soki bakabwana eza pasi bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi pas soutenir pe batu? Pourquoi pas ko soutenir batu? Awa Karine Mokonzi abali mabedi ni asali bo monti kiza bien. Pourquoi pas ko bokele ba fleur mama vana bena libala na yo mama na mutu mso bato ata bozalaki binemi osali vidéo boyibi sagesse te ata bozaka binemi mais osali vidéo bi ma sœur sois bénie vanda bena ndako libala. Obite plaisir nini okosala na bato bakolanda video wana. Plaisir nini okosala na Nzambe. Yango sana bato ebele atazane na masumu mais Nzamba limbisake kaka po azana ba bienfait muso asala kelekela ka Nzambe. Alléluia. Moto na Nzambe a solo la. Bien aimé totika jalousie. Vraiment Karine Mokonzi to betela maboko. Auti musika mwana mwasi. Bien aimé naza ko kote la ite boka za ko kote la non nazo ba kaka vérité biso ba ta very. Pourquoi ko finga mutu akokisi liloba Nzambe na vie na ye? Pourquoi ko finga ye? Ata mabeza laki mais boko bosa na mabete po na mariage ya muninga. Pourquoi faut ko kubimisele makama mabe po bakabwana? Eza pe na moko bozalaka na bango afilora. Afi je t'aime beaucoup. Nando lingi mingi mona mwasi wana. Nando ba mona mwasi au groupe azali za groupe na yete. Place azali za place na ete ndingini kaka mais ntoka samoke mobali abengise na poto abala eza esengote ta lelo avant ndako libala asa ndako libala mama fille que Dieu te bénisse na mobali na yo vraiment na pesi bino mbote mingi oh na pesi bino mabota na kombo na Yesu Kristo mabota na kombo na Yesu Kristo afilora Zwata ma passe na komba Nzambe. Okubota ma passe un jour ser na filora. Au nom de Jésus-Christ. Boza partout botinde la. Na kombo na Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça fait na moko ba bengaka Kabea. Ami benga Cristiano Kabea. Yekulu si na bengaye. Une très belle fille. Alors na mo likuku maboy. Vraiment na benga pour na bisen kulonga na ba polémique wana. Et ça genre na yo te maman. Voilà, tant baninga baosal makamba bien, pourquoi pas te séper là? Ce que bolandi Karine Mokonzi bien, tant zakana ki sasa. Botela nanda kunaye, batu nyonso bando sangana nanda kunaye. Et puis bazay ko sambela. Wana bomona ka po dingwa yake. Mais ba dingwa eza nango ba théâtre ba salaka. Eza ba film, je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité. Et dingwa yona ke tienge ndo sa ba théâtre, la kene pas se ba théâtre. Et ça va bezo basalaka. Mais beaucoup finga. Karim bato wala ndako na ye, bazo banaya na poto. Nanda ko nani so bato bakendaka to monaka. Yate. Banboke na ndako na ye, bazo samba, mona pe basambeli. Ozo mon, nalbaki batimi bale. Bakuluka ko boma ye. Karim bima na kisasa, bima kisasa. Nzamba sale grâce à bima kisasa. Mais bomano ko finga ye, oh ayanzela Grèce. Oh ayanze mais ata nzela nini mutu aye ata nzela ya esali nini l'essentiel azana poto combien de batu bana banzela mike lo batonga pe ba flat na kisasa
Congolo linga mutema mabe. Congolo yo moto finga muninga, yo mota biye yo lunganda kono kene maluku ezate. Mutema mabe nketo lo ba mo sa frère nanga tangi ser violent keto. Karine mokonzi bien sûr azana mabe na ye, mais karine mokonzi aza mwana nzambe. Botala lelote botala lobi. Bolba un jour frère j'ai fait azaki prophète. Karine mokonzi aza mwana nzambe. Karine mokonzi mabe mozo sala te. Bon biso ba mabe biso ba frère j'ai fait tout sala. Oh. Biso de bien basi biso bina ya yo bimpe na leki. Po ba se otam so ba YouTube ezala kite. Hein? Moi si na caméra no bimina caméra, moi c'est pas moni. Oh. Maman Françoise ba filmer ni ya monate. Mais le lotal moto na nzambe. Quelle grâce. Alors pourquoi pas Karine? Pourquoi pas Karine? Karine aza mwana nzambe na zo sabino vérité. Nous azo sala oyo. Nzambe azo préparer témoignage. Tant on doit témoigner beaucoup mona. Et pas ça la motema mabete. Aye ba ko limbisa. Botela bato ba finga eso mona kini pa limbisa ba. Bien aimé. Bosala motema malamu. Ata bosana bakanda. Ta moninga bali. Félicité. Félicité. Na kombo na Jésus Christ. Na kotanga verset mususu. Bien aimé na kena Éphésiens. Yoka verset na kotanga na Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, na verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Bon, ma peine ni carré bon konzina mobali ne ba sali. Babi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à sa copine, à sa femme. Babalani, ma beza wapi. Ata soki kari na sala yo mabe, ata soki kari na bomela yo mutu, mais abali, oko sepela tate, oh quand même, oko limbisa tate. Tant bolamu ezali, il faut tout boka ba fleur pour bolamu ekola. Mais tant moso tozo finga, le bayo bana mbali na ye, alo sepeli, omoni, okomo seka so muninga kube monzemba, est-ce que, et puis batu mingi baso finga kari no wana, boute le peno biso ba photo le mibali na binoko, ya mariage. Ezaka question. Moto na nzambe a solula. Bato bele bo fingi li bala Karine. Bo tila no biso ba photo na mibali na bino jour à mariage. Eza. Totika mutema mabe. Yango mingi bomengo ezo omona wango na pasi. Ba santé ekoma kotungwisa. Vie ekoma mobulu pona mabe na yozo sala. Ta moninga selo ka malamu. Komisai. Vraiment maman Karine Mokonzi na bengi o maman poza mwasi. Nzamba pambola yo o selo ka kitola isi exemple. Nengi tu laksa ka exemple, voilà. O laksa exemple malamu. Nzamba pambola na mobali na yo. Nzamba pesa bino bana, nzamba pesa bino kimia. Bokanga matoi. Boyoka yoka batuti. Yoka conseil na ko pesa bino. Na Hébreu chapitre 4 et 13 pardon. Hébreu chapitre 13 na kena on a verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà. Maman Karina Mobali, na beau-frère. Vraiment, mbongo, ele ekabola binote. Mbongo est un mauvais maître. Voilà. Donc, bo se livrer. Et puis, bo vivre pour na bino moko. Bo vivre pour na batute. O ba mona mutuka. Ba mona bilamba bote. Bokota banyongo ewe okabola bino. Vraiment nzamba lobi autika jamais bana na ye. Voilà. Donc nzamba pambola bino. Ngana sepeleke komona image wana. Et puis celui Karine Mokonzi sona grand frère no qui est mon ami Guy Mokonzi akoyebisa yo ke avant kutu yo oya poto. Avant kutu koma kuna makamba ko yebana. Tango bandaki kaka makambo no okoti na libulo ya mutu akofa ki marine samo emene je ne sais plus na l'hôtel Ondoto. Na bengaki to solola na gi aloba nga nyon solo beza vrai. Et puis le loma comme na bisa gi so kaza fort a oyebisa yo ya moto mona lelo. Makambo to zo salonga na mona mo déjà. Et je sais que c'est la gloire de Dieu. Ya moni ngai na loba toujours bien na yo. Pour nzamba zo mimona témoignage pour zanzamba. Na pesi maman mbote mingi maman mbote. Un jour nzamba ko kutsa biso to ko bondela na maman to ko bondela pena bino na Karina Mobali na ye. Na kombo na Jésus Christ. Wana dossier ya Karine Mokonzi. Toke na dossier ya Kofi Antoine na
sindi na kotanga verset moko bien-aimé na keina na Apocalypse chapitre 21 verset 8. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et les enchanteurs, leur place sera dans les temps ardents. Ah, de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, et c'est ça pour la débaucher. Comme on dit bien aimé dans le Seigneur, impudique. Comme on dit, pourquoi on atteint un verset oyo? Bien aimé, ming ba baraté. Ya Antoine, c'est mon vieux. Ngana sasko, nasa wana te pona bete leke maboko sozo sala mabe. Photo oyo to moni et pesi passe et pesi soni. Photo oyo biso te beke kulutu ozana mwasi na yo. Kulutu oza mutu moko batu balandaka exemple na yo. Alors, exemple nini ozo pesa na bana na yo, bana no si bakoli. Exemple nini, modèle nini ozo pesa na ba musicien o bazo lando na sima. Ba mise na yo moko na ba petit no ba biso yo. Modèle nini, exemple nozo pesa na ba leki na yo, na ba cousin na yo, na ba neveu na yo, na ba nièce na yo, na ba oncle no moko lekaki. Donc modèle nini comme na photo ya boy. Alors moi si na yo, pas si zo salaye. Soni zo salaye. Est-ce que vous y bien moi? Pourquoi qu'on fait souffrir mon ninga? Ko la star la si ko la beauté bo ko sabiso et on peut surtout landaka bino basi belé to ça qui stardisme ndi angwana et aka bino ba bona makambwana mais ce que bato lokola ba yusundur bana makambwana te na tel interview à Salfo mais faut qu'on interview na ye hein avant ça na ba misine ba la hotel moko ma bino za bon yo ça na boye ba mise ba boki ba so wapi ba misine a ben a même ba on a poto a yimta pesa bango mikanda. Amema bango bazo mikana comme mais bino boko sala ngote bo bino ka bo lela ba mission bo soma mituka bo sala ba boss nzoka orchestre mobimba et ça groupe zomon siko boniga bino bo sala danger mais ba tout bazo yembela bino bazo binela bino bazo betela bino bazala ba pauvre ya Antoine ce côté la modèle tala ozana mwasi na yo bana si bakoli ba photo ya boye c'est la honte quand on a kate photo on ba montage mais na moni deuxième photo il fait ça li passer pourquoi osala makambo boye je kolinga te liwa na yo batu ba sepela et ça passe koloto ngana zana pona ko applaudir ba bêtise te moi je suis un homme de Dieu ba so ba pourquoi benga ke na ko benga te pourquoi na benga na ko kende boye parce que ena batu belé bana ba même vie au viazo mené et ba c'est belé faut ba on peut ba profiter le message yo kulutu bibelobi batu ba sa makamlo ko yo bokeli felo batu ba sa makamlo ko yo bokeli felo soki po bala sindiamo mais yebisa biso to yeba. Tabo fi bon se pona biso to moment le les kobo. Bibi les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Alors ce que pour balayer, mais ce que ba c'est que divorcer na madame. Vina ibi na ngoza no païen. Mais na munoko lo bakoza mona nzambi, yom to lo bakoza mona nzambi, yango tozoya. Ono ko yimba soi-disant na ba masatanat. Ah mon Dieu, ça na ba blague. Bo yimba nzambi. Bo yimba nzambi pour ça makambo boy. Donc les soi-disant na ba kimbangu kuna te. Donc ceux qui nous amènent pas à solo kuna. Donc yango makambo vieux zo mené ngo. Donc zo fingi sa ba masatana, zo fingi sa ba kimbangiste. Ndeko to ba ke baza nzambe te, zo confirmer pose la kina bango moza na ba vie toujours ya mabe. Na yo pesindi yango pe na mobali ya batu. Moto na nzambe a solo la. Mobali ya batu ba photo a bongo salondeni. Hein? Vous me savez pas c'est koloto. Et ça pour nous blesser oté ngaza muta very na banga ni makofi ni munduki ni mbeli po mutu to kufa na yo poko kufa na boto kotinda pe ba kufa qu'un jour sikoyo na suka bana bokeli felo bana boke panza et ça non problème té mais kulutu luka ko bongisa osukoli oza koko oza déjà koko vie Luka pena au bongi sa vie. Tika ko blesser moi en public.
yo mozo bima vino na réseaux sociaux to yala ngope na réseaux sociaux to banga na biso lo te to bana nzamba solo to banga na biso liwate to banga pe ko finga te to banga pe bambelite po to bande vérité vérité nde blessaka ba to yeso ba akufela te nde ba ko finga biso toke na message na biso suka ya souvenir na shisha. Oh maman Chicha, na sepeli musika na Liège. Quelle grâce. Bien mes souvenirs nga. Eza bato tozalaki na bango na musique. Bango bazalaki lokola ba jeune premier. Ba jeune, balingi mamba kolata, balingi ba yembaka bango, voilà. Komona image à Bali, ça fait plaisir. Bien aimé, oh bato bele ba mo comprendre mo kilioyo. Eza ba aventure na ba aventure. Soko tikali na aventure ko kufa peka niti aventurier. Il faut ko bima. Mon comme ça na kelaka na hôpital, je ne sais pas si on a kelaka ko tala mutu et umeli na kutana ki na souvenir nga. Bien aimé, j'étais étonné à salaka na hôpital wana. J'étais étonné, na bi wow. J'étais étonné ko mona ya salaka na hôpital wana. Et lelo na moni ya Bali. Donc mutu moko a bongisi vinaye. Mais ça n'a pas tout belé, boaka na via ba copinage, boaka na via ba loyengi, boaka na via ba kuiti, boaka na via ba drogue, ya diamba, boaka na via ba loyengi, ya ba choko, ya ba bêtise. Mais comment on a battuka ba souvenir nga, ça fait plaisir. Vraiment, maintenant qui n'a félicité bino, Chicha, ou pesa mama bijumbote, na mama leki. Nzamba pambola bino, souve, nzamba pambola yo souvenir nga. Na sepeli komona yo Bali mon frère, na sepeli komona yo ko changer vie. Na yebi déjà bandakala ozala mona malamu. Vraiment nzamba pambola bino, libala na bino, bovana na kimia, nzamba pesa bino kimia, nzamba pesa bino encore bolingo na bolingo, abaksa encore bana na kombo na Yesu Kristo. Voilà bien mes messages na biso to bato na Nzambe, est-ce que ma base ali photo ba mabe ata ba fingi to kipete Yesu ba finga ba boma ye même pour na kana vérité. Ya ngoto ko limbate, toza prêt ya nyonso mais pour na vérité. Pour na suka, toza le pa papa. Nzamba pambola mutu so landaki vidéo oyo. Nazo bondela pona yo ndeko, Nzambe pambola frère nanga, pambola sœur nanga olandi message yo. Soki abala te abala au nom de Jésus-Christ. Soki abota te pese ma bota au nom de Jésus-Christ. Soka zane bitumba na libala na epesa kimia Nzambe. Nini zangi na vi bon moya bana ya mona na yo. Oyo tie na balabala ba Yesu. Oyo tie na kati na sika o Nzambe. Pambola ye papa. Pongsa me ya misu na ye. Tombola ye papa. Confonde bangona na ye. Nyonso na ba piège na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobina muke.